Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Balandi à Diamant Noir TV, merci Nabino Sikano Sobozwami Pona Kolanda. Gisèle Umba Diamant Noir oyo naza mosali na bino nde tolobaka moto pamba lelo toye lisusu na likambo ya Congo mboka na biso parce que za mboka na biso moko donc voilà tozo benga mutu oyo boyebi bino sotu malamu ndenge tolingaka ye pona koloba kaka masolo ya mboka na biso ndenge ezokende bofanda pena ndenge sika bozwami pona kolanda Bishop Élysée sans plus tarder tozo yokaye déjà en ligne donc voilà to bengi. Bonsoir Bishop Élysée. Bonsoir Gisèle Umba Diamant Noir. Merci penza to bengi Bishop parce que marambozo inda na mboka tozo mona ki yo fandi na yo tranquille tozo bate bino na Bishop Kadima lelo message na bino eza nini pena na peuple congolais donc poto tuno oza bien te po Congo ya bien te. OK, merci. Biso toza ko bunda pona mboka toza ba politicien. Na koyebisa bana Congo eloko nyonso na tant que serviteur de Dieu ezara ne bandeli pe suka bana Israël bazalaki na kibobu 430 ans mais lelo bana Kinshasa bana bandundu ba province nyonso congolais nyonso siko zali ezala na mboka ezali banda zala ya kosepela parce que Kabila na lobaki na émission ya chrétienne la porte de la délivrance ya Congo est ouverte omoni ndenge menda bandi kolela babandi s'apprendre dans Angola, dans Rwanda, dans France. Alors, vous avez une déclaration qui a président Angola, dans Paris, dans Macron, en France, il y a parisienne. Alors, donc, mes collègues, il y a pour Kabila. On a solo bezali vérité, bana Congo bo sepela, Kabila ndenga zali wana ipso lo ko salate. Donc très bientôt, ba okanga bisaka bazokima. Merci. Oh. Oui, que comment bang ça bisote de bazo kende déjà biso sto ba déjà que qui mezo kota na mboka kala te na ebisio musale salami na diplomatie 2006 ezalaki bandeko ba combattant na bandeko ba résistant mais diplomatie na Congo ezalaki te élection Kabila trichaki na 2006 2011 avec papa na biso Etienne Tshisekedi diplomatie ezalaki te mais diplomatie salami na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe a koti bisika nyonso oyo bato bapesaka pouvoir bato bandimaka ke oui to ndimio kende sala musala soko gagner kamba mboka donc diplomatie esimbi donc Belgique ça ndimaki na ye ba pays nous se ndimaki etikala ki États-Unis na France Macron aza ko représenter ba intérêt ya États-Unis na Europe na Afrique ngaza politicien naza combattant au monde la France eza ko représenter ba intérêt il y a États-Unis, na Europe et en Afrique. Sur qui France a limite départ à Kabila, c'est fini. Mais c'est un pays très très stratégique. Ce n'est pas n'importe quel net bamsuba kumko bima Afrique d'ici da bamsuba ba États-Unis na kozala candidat base ezate atana kisenso ba yebiete. Mais lo ko sepela liba na Congo bo sepela Kabila sakangi ba valise kalaming de boyoka pa akimi. Merci. mais Bishop Élysée to ke malembe penza tong balanja Diamant Noir baza maele tong balobara oyambisu Bishop Élysée oyambie lisusu Kabila banda koloba na kokende pardon Kabila banda to banda koloba o bino bolobaka akokende akendaka te azakrati lelo to yoka ba message au trop ke Kabila zokende yo so ye nango susu olobi na malamu na libala pe mobali musaba na kobengano suka pa bengani mobali abengani mwasi musu benga so saka na kokende mobali abi olobaka akokenda kate mukosu mobali afandika ka idée zate amona ka mwasa ka ngibiseka komokende mena bana usala jeta ke Kabila zokende na ebisio ke ba pays o bazana droit de veto na Nations Unies ba pesi ndingisa na Kabila organiser l'élection ya ko organiser à côté wana ba ebisi andima ba prisonnier politique oya kanga ba diomi ba muyambu ba bima akosala ya côté
bayebisie Moïse Katumbi Tchapo président et ensemble président na ngai azonga akosala yango te. Alors alingaka tia mutu makasi appui na ezalaki na Rwanda Kagame be alobi non ngai alingi na se salir boyete Kagame atiki Angola atiki ba pays Sadek atiki azane be na armée te ya omuni mangungu oyo bazosala na ba mende obakota makambo ya Congo te metango afdela yaki na ba Rwanda bakota makambo ya Congo. Yes, comme menda kumolo bake bakota makamba Congo te kinke bakota makamba Congo te ils ont payé indépendant mais Congo ils ont ali membre ya pays Sadek ils ont ya Union européenne na azana kata ba pays nyo sera kata monde na monde entier. Alors makamba ils ali participer mawa ba mende bazona la susté na Braza toza déjà ba okanga bango tozo ça va on a kin basa la prison donc ngaza ko sepela na ndenga o sepela o sakana te. Bishop Francis Kadi Mazera Rosepela. Bishop bana nyonso ya Congo. Nazo senga na bana Congo ata Gisèle Tokeno nzela morokine. Donc transition sa Kabila esa la makala mingi te. Te wana penza obi ke bino nyonso tufo bo me mapena diamant noir roti karate parce que nazara toujours wana na bino pona ko ba mamba Congo. To bo sanité Bishop Élysée toza toujours na yo po marambozolo ba eza somo. Metango mende alobi ke ba France, ba Angola tout ça na Rwanda bakota mamba Congo te yusko moni ondeni bakota mamba Congo te do ye mamba Congo tali bango te bon na rotuna ga mende question mo tangu Kabila kendaki na Angola bavandisa ke na ba président Sadek il fallait Kabila boya mende azo akomi na suka ba yebite ke le salaire du péché c'est la mort mende bakomi na suka oyo basala bana mboka ba Rosi ba Arma Tungulu ba General Mbunza mabe bakobuka yango tango ekoki ngonga ekoki nasala ki parole prophétique o babengi prophétie na kaso obaki nanga papa merci pour la message na lobby la porte de la délivrance de la RDC est ouverte makambu yango Macron apesi aval na ye Kabila kende Angola oyo abanda ko soutenir ye Kagame lobby te petit na boyi o sali ngai ta musu yeso ko ya ngana kuzanga okede lola ta musu pe na boyi ba congolais ba yinaka ba Rwanda non petit kende na yo donc Kabila azola supongite aibia kende wapi bambongo ba mindele ba kokanga mende asuki Angola zana problème na Congo te Rwanda zana problème na Congo te France a un problème na Congo te ezande régime sanguinaire terroriste ya Kabila azana problème na ba Congolais atam tazana poulailler abomaka soso tangu nyoso te tangu na bango ekoki to kanga bango ba mobutise bazoki ta ya kokima mais bango ba uzata ya kokima te opération toyebi bandaku banakin en marche. Merci beaucoup Bishop Élysée Léo Pena tolinga tozo ba temps ebele de tozo côté parce que tozali kana bezolo ba mamba Congo poto monyo fandi moi mikoleleki mais tout na question poto koma na biso penda kotika yo poto zoape Bishop Kadima alobela biso Bishop Francis mais Moïse Katumbi mikolo tozo azoka na suste ezani. OK, président Moïse Katumbi nzambe abatela ye apambola ye na libota na ye na conseiller politique na ye principal Salomon Kalonda. Président Moïse Katumbi azalaka na PPRD a démissionné pour Monique Kabila linganga nzama na pouvoir pour azosala eloko te. Na émission na 2006 diplomatie ezalaki te bitumba na biso ezalaki kaka bato bazoloba mais bitumba ezalaka médiatique te ezapela diplomatique eloko wana 2006 ezalaki te yango mona Kabila triché na 2011 ba congolais bakotaki na ba américain na ba français na ba anglais te ba belge penza te basukaki likolo mais mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ozomona ye penda nzambe apambola ye na libota na ye na conseiller principal na ye politique na ye Salomon Kalonda. Président Moïse Katumbi a sali ou abengi diplomatie asololi na ba belge asololi na ba anglais asololi na ba américain asololi na ba français asololi oto bengi na Sadek asololi lisolo makamusu to kolo bango ate Gisèle asololi na bango atalisi bango le pour et le contre ya pouvoir sanguinaire terroriste ya Kabila a convaincre bango politique ezaka kadi tozolo baboyete ezala ba plan nyonso alobaki na ko utiliser ba grand moyen ba bakanisa ki
bitumbane ezali ya masasi to minduki te président Moïse Katumbi guerre bitumbane eza lokola ya Mandela bitumbane eza lokola ya Patrice Emery Lumumba bitumbane eza lokola ya Papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Il a utilisé son intelligence que Dieu lui a donné, la sagesse que Dieu lui a donné. Il a utilisé plutôt les grands moyens à kutani na ba décider à sololi na ba décider likamba Congo eza ba décider ozo comprendre ba mindele à sololi na bango à convaincre bango. C'est grâce à la diplomatie à président Moïse Katumbi yango mon lelo yo bato babade ko boya kaka baika Kabila vanda, il les a convaincus. Nzambe apambolaye abatelaye abaksele mikolo belé na conseiller principal na Salomon Kalonda. Donc Congo eza délivré Gisèle Kalaté en Afrique du Sud pour to komatana président président Moïse na entourage ne bakoya awa to tuko fongo la premier bureau ya ensemble ya SADC en Afrique du Sud. Bureau, oui, to fongo le bureau. OK. Tu fais le bureau avec le coordonnateur Nabiso, c'est Moussali Nanzambe, prophète Edo Kasongo, na coordonnateur adjoint Azali, Ngamono Zomonanga Nazali, secrétaire exécutif chargé à communication. Donc, tu fais le bureau, il y a ensemble, na diaspora mobimba, premier bureau Fongwami Awa, en Afrique du Sud, il y a SADC, coordonnateur c'est Edo Kasongo, na Pesimbote Nzamba Batelaye, coordonnateur adjoint Bruno Katompa Nzamba Batelaye, membre il y a ensemble Afrique du Sud, il y a SADC Nzamba Batelabino. Bientôt président Koyawa, Azarana Jet naye, ça pambolama, ça pambolama, à cause avion, puis de avion to kitiki ça campagne bandi. Merci Gisèle Yumba Diamant Noir. Merci beaucoup Bishop Élisée, vraiment to komo kende to chité poto tikayo. Nazo pesa ne bana Congo na ebisi bino makambo nyonso balobako na mediate Kabila asuki basali na nzambe tobondelaki nzambe ayoki biso nzambe ayoki Dr Epafras nzambe ayoki Bishop Francis Kadima nzambe ayoki Bishop Élisée King Prophète nzambe ayoki porte ya délivrance à Congo efungwami Mobutu américain moka bana ko yebse tika a comprendre que tango ekoki yango kuluto nerengwanda kimaki avant que Mobutu akima. Donc makambu ya Congo esili. Macron a beti le signature, Angola signé, Rwanda signé, ndenge bazawana c'est la bazana débandade ya kusakanate. Mbote nanga na président Moïse Katumbi Chapwe nzamba batela yo abakselo mikolo au réussir na diplomatie na conseiller principal et politique Salomon Kalonda. Mbote nanga na coordonnateur Edo Kasongo. Il y a ensemble pour le changement d'Afrique australe. Mbote Nangana Bruno Katompa, cordon adjoint, na Bossanité CG, il y a vice-président Pierre Numbi, na Bossanité secrétaire général et ensemble c'est Sanga. Na Pesibino Sombote, Congo est sauvé. Congo est sauvé. Congo est sauvé. Na Bossanité Gisèle Yumba, la seule diamant noir dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, ngana yambi mbote nesengo. Et puis, batno sope simbote. Diamant Noir TV, apesi bango mbote. Bazande babone. Hein? Yebi se bango fuba zara mingi babone. Na Diamant Noir eza facile na se basabone. Ndenge zala po bazwaka ba news ya Bishop Élisée. Tant on se baluka royo kae bazara na elongo. Merci Bishop Élisée. Totike poto zwakasi Bishop Kadima. Voilà, bandeko, lundi, ya Diamant Noir TV, de Toutou, Sabino Siko, aujourd'hui, Bishop Francis, tous vraiment on a besoin, aïbisa, peuple congolais, et l'okonini, à même les biso. Bonsoir, toi, on est déjà en ligne, donc voilà, Bolanda. Bonsoir, Bishop Francis Kadima. Bonsoir, Maman Diamant Noir, na sepil koyo koyo. On biso to sepil mingi koya mbomba liboso na Diamant Noir TV, vraiment balandi, bazat partout. Message na yo nini ya makasi memeli ba peuple congolais lelo parce que zamba liboso na Diamant Noir vraiment esenga yo kayo. Asepeli mingi na question en tout cas pour na bandeko na biso ya Congo. Tozali ko encourager bango que savons que mboka nyonso toute chose qui commence a une fin et voilà que là nous sommes vraiment à la fin de ce gouvernement.
qui a beaucoup amené notre peuple dans la désolation totale. Et si vraiment il y a un grand message, c'est de dire le président Kabila de poser un acte de bravoure. Azwagi pouvoir à 29 ans. En tout cas, vous pouvez poser acte de bravoure, le lot abîmé par la grande porte, applaudi par tous. Qui est la désastre qui est dans la Mboka et vous allez vraiment mal monter. Donc, pour ce qui est vraiment, et le réseau comme c'est que au moins ce qui total l'histoire se répète. Saddam Hussein tant bazoé psaye que Atika allons na pouvoir bananaye bazole kana télévision bazo ganga et si l'Amérique essaye nous allons mettre les feux en Amérique. Souka Saddam Hussein a été pandaki ndenge mokona Kadhafi petong bazoé psaye que tika baligno le soutien occident. Il s'est entêté souka bake kutana nae na balabala babeti minduki. Tozota la histoire en pas ya notre feu président Mobutu aibaki que tout était déjà fini, se sort par la grande porte, on va protéger tes biens, tout ce que tu as. Mais un bon matin, il a vu qu'il y a un avion, avion Masasi, et là il voyageait avec Batunyoso Bakufagi Nakati avion, Babibembe, Azo Kendenango à gauche à droite. Je pense que Kabila peut poser un acte de bravoure vraiment, qui sera applaudi sur la planète Terre. Ceux qui ont eu force, il y a kotika bokonzi wana pe kotika mboka wana boyo nzamba poni bakota wana destiné nango neti ba président na biso Moïse Katumbi chapwe bakoka kosala musalo nzamba bengi bango basala. Voilà maman Diamant Noir. Mais tant que le Bishop Elisa s'est présenté, qui a ebisi batu ba ebi azara nani, azara nini, alobi aza combattante, mais yo tant oye Totikelo Maluba s'est présenté, Bishop Francis Kadi Mazalara Nani, Azala Moussani, Tomonika Mbamota Nkuma Moïse Katumbi, donc Bissona Diamant Noir TV, et Zambali Bosoto Yambofo s'est présenté, et Bissaba peuple congolais sur Ozarana. C'est un grand plaisir en tout cas, vous savez, les œuvres que nous avons faites nous recommandent en fait. Il ne nous appartient pas à nous recommander, mais pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ont entendu parler de moi de loin ou de près, je suis Francis Kadima, homme d'église, et Tobundeli Mboka depuis 2012-2011, Tobundela Kimboka, Pétan Otomoni qui m'a s'est structuré dans la président Moïse Katumbi, on s'est structuré pas naïe. D'ailleurs, j'ai toujours lancé appel, et pas bande qu'on a mis combattant, tous là au tambola na bango, on battait les pavés du matin au soir, au la marche. Je leur ai toujours dit que la porte est ouverte aujourd'hui. Baya Bako Tanakati et pas président Namso Moïse Katumbi Chapui. C'est comme ça qu'on va se structurer. Ça ne sert à rien de continuer à crier dans le riz parce que les choses sont en train de changer. Quand on commence quelque chose, d'ailleurs, même c'est Einstein qui a dit ça. Il a dit qu'un fou, c'est celui qui fait le même truc. Tous les fois, il pense avoir des résultats contraires. Nous, on n'est pas des fous, on ne peut pas commencer à faire la même routine alors que les solutions, elles ont vraiment été. J'ai toujours appelé mes frères combattants au Totambola qui na Bangouez, na Belgique, na France, na Allemagne, na Bamboka Nyusu, comme ancien combattant de première heure, on a compris qu'on devait se structurer. Il y a moins de se structurer. Ça ne sert à rien de rester en train de crier. Les choses vont changer dans notre pays et le pays va rentrer dans sa destinée. Voilà, maman. Merci vraiment. Croyez-vous que les choses vont changer dans 2 ou 3 semaines comme ça? On ne parle pas en termes de semaines. Au moni, à ta d'église, Dieu dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, les paramètres sont donnés. Les paramètres nous sont visibles. Tout est clair. Tout là, on a un niveau même international. Le président Moïse Katumbi, avec tout ce qu'il a, tu sais que si je peux parler un peu de président Moïse Katumbi, il est chiffrable en immense masse monétaire. Je ne veux pas dire 1 million, 1 milliard, mais j'ai dit seulement qu'il est chiffrable en immense masse monétaire, mais j'ai moyen à ça les sacrifices. Je peux te dire que l'année passée, moi, Nanaya Benga qui a tourné mes papas, tu sais combien de jours tu es resté à la maison? Moi, Nana Fongoli Agenda, le papa, dans cette année, tu n'es resté à la maison que 17 jours. Et tous les autres jours, Moïse Katumbi laisse femmes et enfants en train
ya kokinde na ba avion à gauche à droite pour faire la diplomatie pour na RDC ako pe ko vanda na ya lobi écoutez nazana ba moyen na vanda na liambo nga il va manger d'ailleurs jusque je pense à 7e 8e génération donc mais lobi atiep le gonyo sona pour un bonheur congolais. Donc il a fait un travail remarquable au niveau de la diplomatie internationale et vraiment quand je dis incessamment, je ne pense pas que cette année va finir. D'ailleurs, il nous a dit que d'ici fin juin, début juillet, il faut tous la Namboka à Kinshasa et les choses vont changer. Nous attendons à cela et nous d'ailleurs nous les prenons, nous les prêchons, nous les chantons, nous les dansons. Nous savons que bientôt les rideaux au Congo va être baissé et une nouvelle scène va commencer. Ben, c'est pour ça que tout dans 2 ou 3 semaines que vos autres qui Congo est changé. Parce que moi, je suis besoin de rejoindre un Kalaté, Bozo qui est en Congo, Kalaté, peuple congolais, Azo CP. Il y a un moment lobby qui est 2 ou 3 semaines. Donc, c'est une façon de parler. Bon, tu comme une personne à Souka. Napesi ba indice ndenge yezu batunaki yezu alobi okoyaka alobi tango bokoyoka quand vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, une nation qui s'élève. Jésus avait donné des paramètres. Ngape napesi ba paramètres na lobi qui d'ici fin juillet tozala na Kinshasa pour poser la candidature du président Moïse Katumbi et avant ndenge tolobi wana que élection le 23 décembre, les choses auront déjà changé. Si tu veux que je parle en termes de dates, avant le 23 décembre, les choses vont déjà commencer à changer à Kinshasa. Donc bana ya Kinshasa bo banda déjà ko sepela parce que message on Nzamba pesangai depuis 2013 quand j'ai quitté le combat, il m'a mis un message à cœur à l'obi il faut ya batu paix, amour et réconciliation. Je pense qu'on aura le temps de prêcher ces messages-là de paix, amour et réconciliation. Le président Moïse Katumbi aza mutumongo ya obalobi azana haine envers Mutute, ce n'est pas un rancunier, c'est quelqu'un qui est ouvert à tous. On doit toujours lancer toujours appel, dire aux autres que le bateau est encore là, vous pouvez venir entrer. Mais si vous attendez aussi trop longtemps, eh bien l'avion ou le bateau partira sans vous. Et là, ça sera trop tard. En disant no et mais ça sera trop tard. Donc vraiment là, l'appel est lancé à tous. L'appel est vraiment lancé à tous. Comme tu as cherché que Napé Sabadat, je donne une date et je dis que l'élection c'est le 23 décembre. Eh bien, d'ici là, les choses vont commencer déjà à changer. C'est déjà scellé. Merci Bishop Francis Toyambo tant mususumba simayo moko o expliquer biso belé parce que tant ozo mambo élection zo to bito tout na ngosuze komi mulai to tikio vraiment so lingo pesa mbote na mutu moko to malobano asuka na peuple congolais o yalanda ki o lelo o yebise nini pona le journal. En tout cas Bishop Elisabeth sanga toujours que journaliste Diamant Noir Aza, très sage, et là je suis en train de les vivre. Donc, comme disait d'ailleurs Job, tu sais, Job, mon oreille avait entendu parler de toi aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Et je sais que bientôt là, tout le monde en a besoin, soit ici en Belgique, c'est notre invitation, même là-bas à Paris. Mon message culminant et très culminant, c'est que je félicite Félix Tshisekedi pour sa grande sagesse, pour son humilité. Vraiment, Azamutu Yako encouragé. Moi, je le félicite énormément par le fait qu'ils ont fait un livre Tshisekedi Andimi que le président Moïse a postulé en tant que président. En tout cas, Nazo Senga, peuple congolais, nous va soutenir Moutou Yaboué par sa sagesse, par son intelligence et par son humilité. A décidé que Basala Makambouana, la candidature moko unique et que le président Moïse Katumbi soit le président. Et ça vraiment j'encourage et j'appelle aussi chroniqueur Nyonso il y a IDPS amplifier le Guana pour montrer au monde entier vraiment que ce duo là c'est un duo gagnant et un duo gagnant on les change pas. Voilà mon dernier message, Maman Diamant Noir. Merci beaucoup Bishop Totikio pour te clôturer émission au pesi mutumo mbote na moi lombango po na moni déjà ozobi misela ngai makambo belé na biso ki na bandi tout na ba question donc pour na bi ki ba peuple congolais ba bi mais Diamant Noir ozolo baté mutazolo ba boema yozo belo hotelelo na lobité to ngai to yoka Bishop lobi to koloba na ye to kotuna mituna po abimisi belé to suki wana mbote na région so
Donc, na pestan mbote ya liboso pe remerciement na epa na yo moko Maman Diamant Noir pour à cette heure là vraiment tout ça l'émission c'est vraiment très tard. Félicitations beaucoup et puis na pesi vraiment sincère félicitations et pas à mon président Moïse Katumbi Chapoué qui c'est en tout cas allé se tirer à gauche à droite pour amener le pays dans sa destinée. Je salue vraiment mon CP, conseiller politique Salomon, un homme vraiment des grands cœurs, Nzamba Pambola Bango, et je félicite Félix Tshisekedi aussi pour sa décision de laisser le président Moïse Katumbi prendre la tête pour amener le pays dans sa destinée. Merci beaucoup, Bishop Francis Totikio, pour te clôturer l'émission. Merci. Vraiment, merci Nabino Balandi. Il y a Diamant Noir Papi, les rois quartier limité na Maroc. Yo Morozo yo Kamambamboka, Kabilazo Kendi. Kabilazo Kendi, donc yo pozo kita Kongo ndenge zala. Merci na Badlandino sa Diamant Noir. Na zangi kamba oluba mena oluba. Na kotu na ba question ko ya. Boko ma ba question bo na pona Bishop Francis, pona Bishop Élisée na ces émission ndé to sala toujours boyebi. Système à Diamant Noir, beaucoup ma question tout na bango. Merci beaucoup Nabino Sobolanda et Biso et je vous dis à très bientôt. Tokutani Nabino, vraiment Bino nyo surtout Tokutani samedi oyo tozapena na Angleterre, Biso surtout na Londres, Tokutani Topesi Igo de la presse mbote. Merci na Boyambi o koyamba Diamant Noir ya kuya Tobosanité. À très bientôt et restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. N'oubliez pas de vous abonner. Gisele Umba, Gisele Umba, Polina ya Diamant, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Polina ya Diamant, Gisele Umba, nana troublé au mon amour.